Mbote na bandeko nyonso bozwili baku moko na lelo kolanda magazine chrétien à Lingala ya moko na lelo to fongola yango na makomi oyo lakisi na biso ete lancement officiel ya école des champions de Dieu pour l'Afrique et salemaki samedi oyo 11 mars 2023 na présence ya patriarche Daniel Kapepula Tolanda. Et salemaki bongo mokolo ya samedi 11 mars 2023 lancement officiel ya école des champions de Dieu pour l'Afrique plateforme oyo eye pona kosala ete bato na engumba ya Afrika bakoma balongi kati na nkolo bingambe kati na nkolo basali ya ngonga ya suka tope bilombe kati na kondima boyoka l'initiateur ya école les patriarches Dr Kapepula Daniel Ndenge alobi. La grande chose, la grande mission que nous venons de présenter, c'est l'école des champions. C'est une vision du Seigneur pour la génération qui monte avec la prééminence en tout aspect de la vie. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Ça se fait peut-être pendant 7 ans en gestation en Afrique de l'Ouest. Mais c'est une classe, une génération qui est préparée par Dieu, qui va pouvoir dominer et régner dans tous les aspects de la vie de l'homme. Tout ça, ce sont des aspects. Il y aura un seul type d'homme. Parce qu'on n'a pas parlé, venez à ce que vous allez apprendre. Parce que Dieu a un modèle d'homme qui veut produire sur la terre. Toutes les églises, telle église veut former tel homme. Et puis ce sont des particules qui ne sont pas parvenues à réussir même. Il faut perdre le temps aux gens comme ça. Mais Dieu a un modèle d'homme qui veut former. À part l'homme qui doit monter au ciel et que les gens ne font pas dans l'église, il y a une génération qui monte que Dieu a préparé, dont nous parlons des champions. Nous avons essayé de vous expliquer. Boyebi esila kate koye kolape ezalaka na mbula ti. Na tina na yango ba formation eza kobanda mokolo ya mardi 14 mars 2023 na adresse Semoko. Muswa numéro 9C na quartier Mbinza Meteo na commune ya Ngaliema. Boya ebele pona kozwa Bwanya pe Mayeli. Kaka na tina ya lancement ya école des champions de Dieu pour l'Afrique bandeko bazalaki wana ebele penza bango pe bazangaki maloba te pona moko na lelo. Kaka na cadre ya lancement officiel ya école des champions de Dieu pour l'Afrique bandeko bazalaki wana ebele na ba oyo bautaki mikili ya bapaya kaka pona ko participer na milulu yango kasi le patriarche Daniel Kapepula azalaki na esengo mingi na boyei na bango nyonso oyo bazalaki mokolo yango na boye bandeko bazalaki wana bango pe balobi boye. Alors nous avons eu la grâce d'être bénéficiaires de la formation formation pas seulement en tant que Moussa Nzambé pour la consacrer au ministère, mais formation le la leader ou à quoi marquer puis quoi affecter sa région, sa nation et puis sa génération. C'est la même idée à partir de Washington, Zamba PCA Vision, nous avons l'Afrique au formé champion dans tous les domaines où on peut sa solution, il y a Nzambé pour l'Afrique. Avantage ya munene penza ezali que eza école o eza kotangisa basali na Nzambe. Alors parce que souvent ceux qui okomi musali na Nzambe bato mingi batangaka lisusu te. Alors que il faut approfondir connaissance ya Nzambe et awa bache accent sur intelligence. Et puis intelligence tozako exploiter eza intelligence spirituelle. Ozomona mutu nyonso abotama na intelligence ya Nzambe. Mais ba école bazotinda biso na mokili pa ba parents ezaka pona ko amplifier o Nzambe se apesi. Mais oyo soki oyo na école oyo eza na dimension mususu ya intelligence spirituelle oyo il faut basali na Nzambe ba acquérir. Ozomona nous en école leadership, mais au-delà il y a eu leadership parce que c'est l'école de champions. C'est la vision oyo nkolo apesaki na mosali na ye patriarche Kapé azwi vision oyo depuis 2009 et bongo tango abandi koya Kinshasa na tina ya vision oyo ezalaki na 2020 nde ayaki atalisi vision nkolo apesaki ye mpona kotombola génération ya sika
ya balongi ya bato bakosala makambo oyo ekotombola Afrique pe ekotombola mokili. Nde école oyo ebengami école de champion, une nouvelle génération ya sika oyo ezotombwama na Afrique na lolenge oyo. Esika boyebi ezali ezalaka mosika te pe ezalaka na talo te pamba te na yango esengeli na biso bana na Nzambe nyonso tomikotisa na nzela ya boyebi na yango ete makomi na Nzambe elobi na biso boye libota na ngai ebebisami mpo na bozangi boyebi. Merci pe matondi mingi na papa patriarche Daniel Kapipula. Ba chaîne de prière pe ba activité à lolenge misusu ezali ko continuer na église ya Mangembo ya Bandalungwa na tina na yango ancien firmier Kusaka mokonzi to pe responsable ya domaine ya prière apesi biso ba précision na elema oyo toyokai. Église de Mangembo Bandalungwa et biso banana nzambe ba programme ya mabondeli lokola ba chaîne de prière pe mabondeli oyo babenga kapeniel boyoka ancien firmier Kusaka. Awa l'église de Mangembo, la prière c'est quelque chose d'une grande importance dans notre église parce que l'église de Mangembo est bandaka groupe de prière. Il y a mal prière, ils ont la valeur makasi quand l'église de biso. Alors le programme de Bisso Zalaka, lundi, je parle de chaîne de prière. Chaîne de prière est à lundi, na 18h à 20h, dans Sion l'église. Jeudi, de 8h à 12h, et samedi, 8h, l'église. Mais tout ce la chaîne de prière, ça c'est la prière pour tout le monde. Tout ça, c'est la peignée. Et ça, prière spécialisée. Pour avoir un cas, c'est compliqué. Bon, ça s'appelle lundi, mais 18h, correction, de 16h à 18h. Et puis, jeudi, de 16h à 18h. Bon, ça un cas particulier, mais par la prière toujours. Mais aussi, ton programme n'a pas de délivrance. Ton programme, c'est un programme fixe, mais ceux qui n'ont pas de cas, tu aurais pas de ton programme de prière, il y a délivrance. Losambo efutaka po awa na église Mangembo Bandal matatoli oyo emonisamaka na mabondeli eza ebele ndekonanga to ya kobondela potolonga satana. Pasteur Isidore Nsumbu ya église clinique charismatique atalisi biso ba programme ya culte nyonso lolenge elekanaka kuna na tina na yango Patrick Madeka na ndeko Fonsi Matondo bango nde basungi biso. Église évangélique clinique charismatique et bomisi pona bana nyonso ya limete pe ya nzinga ba programme oyo pona ba culte na bango bolanda révérend Isidore Nsumbu na elema oyo tozaka na culte mardi jeudi na dimanche. Alors mardi na jeudi biso to développer système il y a deux cultes. Mardi tozana na deux cultes. Premier culte bandi de 16h à 18h moins 5. Le deuxième culte bandi 18h juste à 20h juste. Église évangélique clinique charismatique est allée située na avenue Mombele numéro 69 na quartier Mombele na commune Alimete. Et référence est allée à Rekapela na Yolo so komi wana otuni avenue Mombele za wapi na kati ya Mombele ba laksa ezali sika obonga yo fandaka na limete esika ya kosambela nzambe yangoyo yeba ete nzambe balukaka ye pona tina ya ba problème nyonso ya bomo na biso tika ete nzambe ya papa Isidore Nsumbu apambola bino. Pasteur Jeanne Kauma alobi na tina ya magazine chrétien en lingala asuki wana te atalisi biso pe valeur o ezali kati na ba culture ya mboka na biso toyoka ye na micro ya ndeko Patrick Madeka pe ya Fonsi Matondo. Mosali na nkolo Pasteur Jeanne Kauma alobi na tina ya magazine chrétienne en lingala pona o etali culture to pe balong na biso ya mboka boyoka ye ndenge ya lobi. Émission na bino nzambe apambola bino bokende musika en tout cas et continuer et na biki ekosunga bana nzambe mingi penza po tozotala lolenge monoko na biso tozoboya kolobaka ngo mingi et comme partout muto sepela loba na anglais muto ko sepela loba na français
mais tozoboya koloba Swahili, tozoboya koloba Chiluba Kikongo, tozoboya koloba Lingala, mais soko tali ke na ba pays mususu africain, donc culture na bango baza ko tombola ngo makasi. Ko tombola ngo pour kolakisa ke tozali exemple biso tozaba congolais, pas na biso Lingala, tozoba Lingala oui okokoma na place mususu. Okoluka interprète kozala, mais photo valoriser o ezali langue na biso. Et culture ekokufa te, ba langue nationale pe tokobosana yango te. Yo moto lingaka kotanga ba buku topo to bengi na français ba livre oye komami epa ya basali na Nzambe. Bookshop Bercheba apesi biso pe atie na disposition na biso ba buku na yango na tina na yango tolanda elema oyo. Na kotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele. Bookshop Bercheba ati po na biso bana na Nzambe ba livre ya lolenge ebele po na boyebi na biso bolanda ndeko oyo. Na livre oyo natanga yango epambolanga makasi. Titre nango ezali Ephraim, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi, papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors, na kotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph, Ephraim na Manassé. Alors, eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka tango oza na makasi ya kobokola bango, olingo opesa bango chance ya kovivre. Mais le Jacob asali ezo kamusa na suka bomoi na yazo kene na kokufa quelques heures toloba si pas quelques jours, pratiquement quelques heures. A bengi Joseph a elie bana na e wana bazana ba koko na e a zui bango lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire koti bango na libota na e kotala malamu Ephraim akomi na isika ya Ruben mwana na liboso, Manassé akomi na isika ya Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana 12, azaka na bana 12 te akoma na bana 14 pour Ephraim na Manassé bakoma ki pe bana na e pesi bango kembo parce que shift et salemi position est changé. Donc eloko siminga na livre o ezali en parallèle chaque fois que ce qui Jacob asaki yango chaque fois que mutu aza adopté comme biso to koti na libota ya Nzambe na kati ya Yesu, positionnement est changé, shift et salemi. Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso. Ba pesi enkembo oyo Ruben akwai kozwa te. Alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga ngo 7 fois. On atangi yango encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ze belé awa. Nandimi et kopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa. Ndeko kotanga babuku nde memelaka biso boyebi. Pona kosukisa moko na lelo tolandi nini makomi epesi biso pona lelo. Yango elingaka koloba ete tokomi na suka ya magazine chrétien na biso ya lelo tolobi Yesu Kristo azali mokonzi nzela pe lobiko ndeko nyoso ya konzima ye ya kobikisama. Topesi ba mama merci bino bato bozalaki na biso, merci pe mingi na ba papa lolenge bondima ki biso na mabota na bino kasi tika kimé na mabota na bino biso to suki a na etando ike kasi pona ba notification na biso misusu o etali magazine chrétien to kutani bongo na chaîne na biso ya YouTube. Tika kimia na mokonzi Yesu ebika na mabota na bino tomonani mikolo mikoya.